côté ici ba oya yebele so tali image wana bien au moins que la complicité ya ye prophète na interprète na ye yo moni nini papa meka ko expliquer biso pardon allô o moni nini meka ko expliquer biso par rapport à la vidéo wana oui alors on a moni tango ye alingi ye prophète alinga ba hotel omoni kasali sina pesi sini na modérateur na ye donc ezali cope na bango po modérateur nde aza na prière na ye eloko wasala wana ya parler en langue wana ezali parler en langue oyo ya bonzambe te ke aosola monoko ya baangelo ndenge bilobi ezali parler en langue oyo ekoti na monde ya bonzambe eza parole mo méphistophérique obenga na français donc azosala baincantation yango omona talango bi omona ntango ye prophète alobimaka mona ye wana apesi passage omona atie loboko boye donc ayebisi na modérateur na ye wana interprète na ye aloba makambo wana arécite makambo wana ya oyo ezoloba milieu azali wana abengi so troisième a wana puis abandi parler en langue c'est-à-dire ntango azoparle wana bozomona ye prophète atie misu likolo comme si azokota na monde modo po abanda komona biloko wana azali prophète oyo biloko amonaka to baprophétisaka wana asakolaka eza biloko oyo ezowuta na monde ya ténèbre alors il faut complice na ye wana asala baincantation wana alance ye ndenge wana troisième a po mena sikoyo akota na sphère wana abanda komona biloko amonaka wana. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeli ensemble. Professeur, il est du devant. Comment? Madaba Sabraki Talabaya. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeli ensemble. Professeur, il est du devant. Comment? Madaba Sabraki Talabaya. Le prophète tango azopé sa prophétie nae avant banda kopé sa prophétie nae a sali interprète nae signe interprète nae a invoqué kombo moko a invoqué alobi a bengi lady devant a bengi lady devant après bandi ko parler en langue a bandi ko ba langue moko boy lady devant na ya bengi to yebi biso nyonso c'est la reine du ciel. La reine du vent, ya mon pépé, eza Isis. To yebi, reine du vent, eza nani. Toza banana nzambe, toza ba homme spirituel, to yebi makamba spiritualité, to yebi Diane, to yebi Lilith, to yebi Jézabel. Molimo Jézabel, to yebi Isis aza nani. Ye abandiko interprété. Ezaki na tina nini nanu abando parler en langue. Ezaki na tina nini a invoqué Lady devant. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeli ensemble. Professeur, il est du devant. Comment? Madaba Sabraki Talabaya. Larabra Saka Talabaya. Ake azumi magie, ake akoti na bonganga, asimbi nyonso wana. Même Jésus a connu ses problèmes. Ba profession ake osemela on ba. Ya lokuta asimbi akisi. Mais la Bible nous dit aussi dans Matthieu chapitre 24 verset 23, bakoya ebele na kombo na ngai, ba faux Christ na ba faux prophète. Eza makambo asikate. Nyonso na kati ya Bible déjà, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Zongela nzela nzambe avant que comme il est trop tard. Oh, ils allaient avertissement en kolo kolobana mon jeune frère. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeli ensemble. Professeur, il est du devant. Comment? Madaba Sabraki Talabaya. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeli ensemble. Professeur, il est du devant. Comment? Madaba Sabraki Talabaya. Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa simananto ya kolobaki nzamba boto poye. Lisus wapi na manso azo sale la biso. Un grand merci na bande union tout basutena biso ba benga biso ba soutenir biso. Là je vois notre papa pasteur Fezamisi à la bouche autorisé de l'Éternel depuis Zurich, qui a filé mon motema bibin, c'est de homo depuis Londres. Pe ma maman Gisèle Louke, le motema papa Emmanuel Nabosson, maman Mami Munga, motema papa Blaise Munga Nzamba Lola Amonoyo. Bonzambe, na bonzambe, Yesunde Mosu qui s'est bien aimé toujours dans le cadre pour informer, bien aimé dans les seigneurs. Mingi ya kolobezate bon mon émission tout cela qui n'a de konanga mon frère Gigi Kakabeya concernant
à faire la magie dans l'église bien-aimée dans les Seigneurs. Magie et kotina kati l'église bien-aimée. Ezali naba oyo bazoya na kombo ya Yesu me baza basali ya Nzambe ya solote bien-aimé dans les Seigneur ba miso basimi ba kesi ba koti ba magie moi ebele bien-aimé concernant likamo ya prophétie oyo ya ndeko Fulgence Koussou bien-aimé, oyoke, abanaï ko sakola en plein culte, azo sakola, azo prophétiser, azo c'est un interprète naïe bien-aimé dans les Seigneurs, azo salé signe bien-aimé. Tom et Alan la vidéo, wana et on se retrouve tout juste après parce que ozana ndeko morope, tozana yawa awuta libanda ya mboka Afrique du Sud, hein, tozana ya yepe aligné que l'homme de Dieu américain kopé sa makanisnaye à réagir concernant prophétie bien-aimé dans les Seigneurs et makamwe comme il y a moi mingi ba prophète ba pasteur bazo les quand tout moment na ba télévision ba prophétie ba nine donc en tout cas il faut que vous la prudent na bango to yebite zo ute pa na nzambe to zo uta e pa na nzambe te ebele bazo sakola bien-aimé dans les Seigneurs na komo ya nzambe même baza ya nzambe te et dans molimo ya piton de la ti bango ndenge pour la télémela qui prophétesse mobo na kati ya Bible oh basa na nzambe donc azo prophétiser oh ya solo mais molimo eza kati na ye et dans molimo ya piton bien-aimé dans les Seigneurs to meka ko découvrir en Nakati, il y a émission Nabiso bien-aimé dans les Seigneurs. On suit ce que la régie va nous proposer et on se retrouve tout juste après. Le prophète tango azope sa prophétie nae avant bandarope sa prophétie nae a sali interprète nae signe interprète nae a invoqué kombo moko a invoqué a lobby a bengi lady devant a bengi lady devant après bandi ko parler en langue a bandi ko ba langue moko boy lady devant na ya bengi c'est la reine du ciel, la reine du vent, Yamopépé, Eza Isis. Toyebi, reine du vent, Eza Nani. Toza bananzambe, toza ba homme spirituel, toyebi makamba spiritualité, toyebi Diane, toyebi Lilith, toyebi Jézabel, molimo Jézabel, toyebi Isis Eza Nani. Ye abandiko interprété. Ezaki na tina nini nanu abando parler en langue. Ezaki na tina nini a invoqué Lady devant. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeding ensemble. Prophesy Lady devant. Come on. Madaba Sabraki Talabaya. Larabra Sakatalabaya. Mandalaba Sabri Kalidelu. Leti Sadegle Samprai. Marie Sobrokoto. Donc quand tu prophétises, si tu veux citer un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Lady devant. Lady, c'est en anglais. Donc il a codé ça. Il a dit Lady, Lady c'est femme, c'est fille. Vent, c'est le vent. Voilà pourquoi il a invoqué ces noms-là. Et tu vas voir que le prophète va devenir figé après, en train de regarder les yeux grands ouverts. Et puis il va devenir bizarre et il va commencer à prophétiser. Ainsi me parle le Seigneur. Bolobeding ensemble. Prophesy Lady devant. Come on. Madaba Sabraki Talabaya. Larabra Sakatalabaya. Mandalaba Sabri Kalidelu. Leti Sadegle Samprai. Marie Sobrokoto. Invoquer Lady devant. Avant abandako prophétiser Lady devant na eza nani azo prophétiser na kombo Jésus Christ to na kombo ya Lady devant souci na biso yango wana devant aza nani akodango Lady devant c'est tout simplement la reine du ciel la reine du vent watambo ya mopepe c'est Isis a bengi Jésus Christ te a sali interprète na signe avant bandako ko prophétiser et interprète nae a invoqué. Donc à celle pendant si les qui bien organisé donc les ande basala ba yebani na interprète nae wana. Donc voilà eza penza clair et ainsi me parle le Seigneur. Bolobeding ensemble. Prophesy Lady devant. Come on. Madaba Sabraki Talabaya. Larabra Sakatalabaya. Mandalaba Sabri Kalidelu. Leti Sadegle Samprai. Marie Sobrokoto.
Voilà, là, tu as bien aimé Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Fota Simana, Toya Kolobakenzama, Boto, Kwaye Wapi, Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosu qui s'est bien aimé dans le Seigneur, et Zadina Ndekomoko. Ok, shalom l'homme de Dieu. Shalom, shalom, mon frère Alvin. Oui, papa, vous allez en direct, il y a émission, papa. Tu as vidéo, il y a prophète Fulgence. Vous avez fait dans ma canisse, il y a Robé, ça, papa, vous avez fait vidéo, on a ni papa, parce que c'est intervenir. Ah, ok. Tu as dit vidéo, on a vraiment, ils ont passé, Nikolanga et Alvin. Quand on a commis un zambo, il y a sur le bic. Ako popula ndenge ja batsalo baki ke na ko popula parce que na elanga na nkolo ba ivre ba côté belé ba ivre ba côté belé bon il mo le dit que ba école ensemble ne tango koya mais Jean Baptiste alobaki que yo aza koya ko bata na molimo pe na moto Jean Matthieu chapitre 3 verset 12. Il a son vent à la main et il nettoyera son air. Il a nettoyé l'église, il a nettoyé et tandonnaye ce qu'on a fait à côté ici, il y a belé. Sur l'image, on a bien, au moins, qu'il y a une complicité, il y a un prophète, un interprète, yo, monini, papa, mais on va expliquer, Bissot. Pardon? Allô? Au monini, mais on va expliquer par rapport à la vidéo, Anna. Oui, alors on a moni. Tant où il y a prophète, il y a hôtel. Au moins, quand c'est ici, na modérateur na donc il cop na bango. Pour modérateur dans la prière na yé, on va parler en langue wana. Ils allaient parler en langue où il y a besoin de que à sur la monoko ba ange le ndebi lobi. Ils allaient parler en langue où et côté dans monde ya bonzambe. Ils avaient parole méphistophérique bien en français, donc à ça la incantation. Prophète, a petit passage, donc le modérateur a récité Makambona, il y a un troisième puis il a parlé en langue, c'est-à-dire donc il a parlé on a prophète a mis sur le colo comme si azuko dans le monde pour bando komona biloko na azali prophète o biloko amona kato ba prophétiser kona asakola ka ezab biloko ils ont dans le monde à ténèbres. Alors il faut complice na yona sala ba incantation wana a lancer une troisième œil pour menacer ko ya kota na sphère wana bando komona biloko amona ka wana ninga ba nganga kiso amona ka ba mbikudu amona ka tout ça et voilà ça wana donc ils a mami komona biloko ndenge presque de ce monde à côté na kata corps du Christ. Ma mingi vraiment frère. En tout cas, merci beaucoup papa. Tony a peut soit intervention na yo. Merci papa. Merci vraiment. Merci beaucoup. À la prochaine. OK. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs. Binoba o bozolanda biso Bible zo ba que ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres mais dénoncez-les. Vous qui prenez part aux œuvres infructueuses des ténèbres, yeba ke li foot na binu ezali. Salaire na binu ezali basakana na nzambe te. Nzama lola akofuta binu. Donc voilà quoi, tozali na Moussa na nzambe oyo awuti pe na Afrique du Sud na yene to solo la bien-aimé dans le Seigneur na émission ya lelo. Shalom l'homme de Dieu. Shalom mon frère Alvin, Zamba Pambola yo, Zamba Pambola peuple de Dieu et batonyo sur la basi occasion ko landa biso na to. Bon bando bazali net de quoi bien pas à intervenir beaucoup peu obenga par rapport à vidéo prophétie oyo vidéo bomoni bien aimé ndeko ya prophète oyo adana nzela to azana nzela te bo mekempe ko loba na biso bo mekempe ko réagir contact ya ngwa beaucoup bien en direct papa to to la na vidéo réaction no yo posa mosa na nzambe omoni en ligne olani vidéo omoni ba geste nyons tout réaction na ezani papa avant que to kota na mozindo ya émission na biso na komisi nzambe nano pona ko participer na émission pe ko lobla makambo wana na ocholanda mosali na c'est un serviteur papa ochobenga oui adapé pasteur c'est un pasteur appelé Shalom Esikazali et je crois na ocholanda vidéo to na landa ki ba vidéo ango bien et puis na landi ba geste nyoswana je crois eloko ba koki ko comprendre na ko zwango ezali important na zuna na makambo ya vidéo wana il faut bayeba
Nzambe abengaki Moïse, parce que la Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Nous sommes sale Messie Salema. Tant Nzambe abengi Moïse, Moïse azaki na problème à koloba, azaki na likukuma. Donc ne pouvait pas transmettre la pensée de Dieu. Abaniko se justifier liboso Nzambe. Alobi, naza incapable à koloba. Nzambe alobi ne te dérange pas, je t'enverrai ton frère comme ton interprète. Alors, un interprète à l'obakate na place ya mutoazo loba. Un interprète ne fait que répéter ce que le prédicateur fait. Mais ce qui interprète a comme loba avant prédicateur, ça devient un peu compliqué. Je crois analyse n'angé bandia partir à wana. Moi je suis pasteur, je suis un prédicateur, un enseignant. Quand j'enseigne, mon prédicateur ne peut pas ouvrir sa bouche. Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu et ton frère Aaron, il sera comme un prophète. C'est-à-dire, toi, tu vas parler de ma part, et comme lui, là, il a la facilité à Koloba, il va interpréter maintenant ce que moi, j'aurais à dire par toi. Maintenant, tout le monde, le frère se lève, le prophète, soi-disant, bon, je ne sais pas, à Télémi, à Lignabana Koloba. Et par après, c'est l'interprète qui va commencer à parler. Déjà, ils ont déjà confusé ça les miwan. Et là, il a mis balai. Et là, avant, je crois, l'église a souffert de la première connaissance. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Connaissance. Parce que moi, on a la connaissance, c'est la parole de Dieu. À aucun jamais qu'on la flatter, à aucun jamais tromper. Donc, Bible Zoloba, na ba moment na biso na temps de la fin, il y aura des prédications, des enseignements, des prophéties oyo batu bazo linga. So batu ne bazo désirer babilo ko ndengo na bazo manifester ba désir ba souhait na bango. Yango baza ko se laisser emporter na ba mensonge ndengo wana. Vous voyez, parce que dans la Bible, il y a deux catégories de serviteurs. Si je peux dire, il y a de bons serviteurs et il y a des faux serviteurs. Vous voyez? Et il y a des serviteurs que j'appelle des troubleurs. Ce n'est même pas moi, c'est la Bible. On peut lire ça dans la Bible, je crois. Si vous avez la Bible là-bas, rapidement, dans Galates chapitre 5, chapitre 1, verset 6. La Bible nous dit ceci, mes amis. Galates chapitre 1, verset 6. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit... Là, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qui est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Et dans la catégorie, il y a des serviteurs qui sont troublés. Ça, ils ont des troubles dans le corps Christ. Vous voyez, des troubleurs, des alliés. Ils ont des alliés qui ont renversé l'évangile. L'évangile est un objectif, soit l'église en général, est un objectif. Il faut pas dans un baïba. Objectif ya église eza nini, mission ya église eza nini, bato bazana kati na église bazo jouer rôle nini. Dans ce bato, le pasteur, le prophète, les apôtres et consorts, mission na bango ezali nini, responsabilité na bango ezali nini. Et pour basala yango bako banda ndenge nini e banda ndenge ni po muto akoma pasteur et puis eloko nini muto ikosala po baye bake o azali pasteur vrai na oyo azali pasteur ya lokuta. Je crois partir on a déjà so banza bazana connaissance on ba koyebake makambo muto azo sala ezali ya solo. La prophétie c'est un don. Ne vient pas. Et ça don et outie pas nzambe selon 1 Corinthiens chapitre 12. Zamba pesa bato makabo et parmi ba don on a don ya prophétie ezali. Et parmi les 5 ministères on a un ministère prophétique. Vous voyez? Mais la Bible nous dit aussi dans Matthieu chapitre 24 verset 23 bakoya ebele na kombo na ngai. Ba faux Christ, na ba faux prophète. Et ça makambo asikate. Nous sommes dans la Bible déjà. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous voyez, tant que des choses au monde a mouton ça la makambo bongo. Un pasteur qui doit prêcher, il fait un signe, il attend d'abord le prophète qui va commencer avant lui. Déjà ils allaient même à moi na mukia comme on a aventure.
Vous voyez. Donc, l'église a une mission. La première mission de l'église, soit la mission principale de l'église est de gagner les âmes. Jésus a dit clairement, allez, faites des nations des disciples. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Papa Alvin, un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, et celui que Dieu a appelé, il a choisi. Et dans l'appel, il y a une mission que Christ va donner à la personne. Et dans cette mission-là, il y a un message que la personne va prêcher. Tant que vous avez pasteur, tu dis prophète, pasteur. La prophétie, c'est que maman papa non, la prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est un message qui vient de la part de Dieu. Vous voyez. Maintenant, demandez à ces gens-là, aux pasteurs, tu as quelle mission? Parce que quand Dieu t'appelle, il va te rendre, il va te donner une mission. Il va te donner un message clé. Vous voyez? Et ce message-là, il faut le localiser dans le lieu où on s'en bâtit. Dans Moïse, en Égypte. Je t'envoie en Égypte parce qu'il y avait un besoin. Il fallait qu'il a libéré le peuple en Égypte. Moïse a fait une mission à libérer le peuple en Égypte. Et après avoir libéré le peuple, il y avait une destination en Israël. C'était Canaan. Et le Christ nous a appelés pour une mission, aller gagner les âmes. Ça sauve. Et sauver. Mais ce qui est important, et Seigneur un serviteur, un appelé, à yeba mission, à yeba message, à yeba langage, parce que le langage est différencié sur les 5 ministères. Où est-ce pasteur, où est-ce évangéliste, où est-ce docteur, où est-ce libo. Vous voyez? Et la mission est dans la place où on s'abatindio qui n'est pas au comme ça dit, il y a un besoin, Dieu ne peut pas aller là-bas. Maintenant, à Ponio, Poyo, a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez? Alors, les problèmes. Pour Nayo, vidéo, bon, moi je pense que Ngason a le biasa dans Zelate. Bible lobi tokoye babatu na ba œuvre na bango. Œuvre a mutne ça ko déterminer est-ce que eux allient ensemble ou tous allient ensemble té. Vous voyez, la Bible est allée ko tracher makambo nyonso parce que celui qui est avec Dieu, la différence entre celui qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et celui qui n'en a pas, c'est quoi? La différence, le Saint-Esprit sauve. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, sa parole, ses services, ses prédications, c'est pour sauver les âmes. C'est pour amener les gens dans la vérité. Vous voyez. Mais ceux qui vont avoir un message, ma contestation, ma problème, qui a tout dans le l'église, ça trouve clairement que parce que tout celui qui a l'esprit de l'éternel et l'autre côté que l'économie son aïeboye attique à la aveugle en monde. Et si on a commis qu'on détecte c'est que un esprit ensemble, un esprit à discernement, un esprit à révélation. Et en voyant ces choses, on comprend que eux allaient ensemble, vous voyez, donc c'est ça le problème. Mais c'est ça, connaissance et l'esprit de l'éternel. Au cause de la pasteur, mais sans l'esprit de Dieu. Au cause de l'évangéliste, au cause de la chantre, au cause de la nane. Vous savez, parmi les gens que Christ a choisi dans la vie, c'était 12, non? Mais si vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 70, la Bible nous dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Pardon, papa. Ah, c'est-à-dire, il y a des gens qui portent des noms pasteurs, apôtres, évangélistes, mais c'est un diable. Jésus n'avait pas dit qu'il a un démon. Il a dit, c'est un démon. Mais il était avec Jésus, il marchait avec Jésus, il travaillait avec Jésus. Jésus l'a fait confiance. Il s'appelle Judas. Et un démon, Oteaye, Opesaimbong, Opesaini, il a la mission, il y a destruction, il y a église. Si Judas est allé à Mbongo, et pourtant après ça qui est responsabilité à Mbongo, mais qu'il soit Mbongo mouké pour détruire, à trahir Jésus. Et c'est ça. Descendant, il y a Judas Bazali. Bazobota Malelo. Bazomona. Géazi, Bazali. Donc chaque serviteur azali wana au monde eloko nezo pousser bat na biloko nyonso wana eza koluka gloire bato balingi bazwa gloire bayebana bamonana mutu muso akoza na ye abanaki bien na nzamba azalaki un serviteur vraiment appelé mais à cause ya gloire aluki ayebana batanga kombo na ye na Amérique na Asie Europe partout na monde ake azumi magie ake akoti na bonganga asimbi nyonso wana même Jésus a connu ses problèmes ba profession ake osemela on ba ya lokuta asimbi akisi aye ako prophétiser yango bana za il faut ba eloko moko kozana nzambe eza
koloba te ke muto azo prophétiser te aosambela bato bazo koya to bato bazo bika. Non, avec l'esprit maléfique satanique, Bible lobi yango bako prophétiser, bako sala ba miracle. Ti bako pengwisa, au moins bato bazo ndima wana. Ezana bato mususu bako pengwa. C'est dans Matthieu chapitre 24 verset 23. Bah, faux prophète a pengwisi bango. Oh. OK. Bako pengwa. Même ba Eli, bako oh peut-être il faut ça les nzambe. Voilà pourquoi un enfant doit avoir l'esprit de discernement. Et non esprit à fanatisme. Vous voyez, parce qu'il y a mon frère Nanga, pasteur Nanga, ami Nanga. Non, 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 non. L'église alliée à pasteur, l'église alliée à Jésus-Christ. Et cette église est alliée sacrifice au Jésus à Salah. Il a payé le prix de sa vie à cause de cette église. Il s'est sacrifié, il a accepté l'humiliation. Et il nous a choisi par sa grâce pour tous les modèles, pour tous les Nzambe. Mais gloire, mbongo, na monana, na yeba, na batanga komo nanga, et salake batu. Baza pressé bakota bakisi bakota baloge pour apparaître na biso bato. Bien aimé, au quoi apparaître na biso bato ba beteli maboko ba yebi yo mais nzamba yebi yo te. Il y a un verset qui me fait peur dans la Bible. Et la Bible nous dit ces jours-là nombreux viendront. Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons prêché, nous avons fait de miracles, mais le Seigneur dira allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Batouana bazali. Oh Christ a tiré la koye babangote. Oh une grande église. Yes soyez biété. Oh prophétie. Yes soyez biété. Je dis c'est la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit parle, il parle au cœur, il touche le cœur, il doit convaincre, il va gagner et la personne dans le Seigneur. Et au moment où le Saint-Esprit est capable de transformer, de changer la vie à Moutou. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Prophétie. Prophétie et sauvegarde bien aimé dans le Seigneur. Nazali contre prophète Fulgence Pousté. Mais Tozali contre prophétie. Naye ok avant que asakola de konaye mogazawana ceux qui interprètent naye azoloba ceux qui est devant ceux qui est devant bilo moya bon non 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 papa surtout mon eloko eza clarté et Seigneur totel ma fulgence comme intouchable ou comment de ba pasteur to ça ba analyse ba ni na ba plateau na bis to telemela ba manka moko ya mabe ok bango ba sala pendant que kozongisa makamuna droit chemin bien aimé dans le Seigneur. Un prophète liboso cher, liboso ya église, avant que on s'accole. Toyokelo est de devant. Papa, namoni ba émission musu bande musu bazo oh non, ezali couple olangi bazwa ke ba kena ko présenter ceux qui na mboka mo ya Afrika. Ah bon? Le lobo ko bimisa couple olangi liboso. Na boyi koloba. Et bien, les cas on a frappé, ba pasteur mon alimité ba okufa. Tant couple au langue ba kufa ki. Et bien on nzamba sakola ki to pesi prophétie ya solo bo na boy. Le lobo komi ko kote la couple au langue. Oh non, abana makamu ya nzambe depuis kala adali ke pas de Niles abo. Exemple ya malongane de Niles. Père spirituel ne esika kola, esika eba ki bon nzambe abana ko sakola. De Niles le loi comme oh que adam tout moment na ba musicien. Denis laisse ok yé moko a sali repentance en public bien aimé ok a tout belié moko ba mabe ba banayi ko sala bien aimé na ba pasteur nyon lo banin parce que le prophète Fulgence a sali les autres qui naza contre nazo s'attaquer naï mais ba makamo to moni que eza clarté et Seigneur côté les milans et di devant ezanine et de devant ezanine wana na moni monzam avant comme au sakolo il faut que interprète na gang et du devant a comme au parler là ngapo yo fongo miso comme au sakolo. Na bino ba obozo côté là nzamba ko frapper bino vous serez frappé par l'Éternel Dieu quand nzambe o kita likolo na bino ndenge bino bomoni ke fo bozwa makamu mabe bo pakolango mafuta nzambe ya lola za likolo azomona nyonso papa ningo lo bani na ngaloba pona place wana lobi ke ser moko alobi ke no atik abandé pas Denis les abandé depuis ka likolo mama ola yo mama olangi kutu ba mema soki na mboka ni ba ke na représenter ye bona dans nzambete mama olangi za nzambete Denis les za nzambete ça c'est grave mais diable abanda wapi ouais diable azaki Lucifer il était avec Dieu non un ange puissant un ange influent il était avec Dieu.
oko banda na mutu bon supposons que Denis bango no so baza basali ya nzambe ya solo bazalaki na bango cela n'empêche pas que mutu obanda malamu osuka mais bible zolo bango elobi ke bino bagalate na loki bino bobandaki na molimo boye kosuka na nzoto eza ko garantir te ko parce que azalaki na mama olange azalaki na boye azolo bazolo bani na yoki ba azali le seul prophète Mikolo yo aleki tout le monde basakola kaya zo pesa masakolo zo ko qui s'en va précision bino boye ba prophète babima na mboko prophète Jérémie Mayemba ba Timothée Kese ba Thomas Silas esuka na bango esuka ndenge ni bien aimé tango ke bakufa ba vérité ni ebima sur bango hein que Thomas Silas ba Timothée Kese ba Jérémie Mayemba azo sakola azo tanga na komo azo pe na numéro de téléphone na yo azo pesa na date na heure li sakoli na yo ko kisam etango akufaka makamuni ne bimaki na lobby loroté na lobby loroté. L'homme de Dieu, c'est ça, non? Oh, prophétie. C'est pas prophétie ou c'est pas manifestation, il y a un miracle qui relaxe. Non. Satan aussi peut opérer. Satan a ça là, miracle. Loin de là. Satan a ça pour là. Et vrende zali ko témoigner mutu o yazali na nzambe to azali na nzambe te to mutu o ya bengami na nzambe to bengami na nzambe te ezali kaka prophétie te bien sûr il y a prophétie o euti pa na nzambe za ko témoigner parmi ba signe que mutu o yo nzamba bengie mais kolobaki azalaki na pasteur Songolo pakala wana ezo garantir référence à malonga non na uti oloba awa boye Satan azalaki na nzambe na bokonzi ya nzambe kuna il était Lucifer, il était vraiment un ange effrayant où nzamba lingaki mingi où nzamba pesaki ba confiance mais ye wana ndaye ko trahir ye nda comme rebelle ye nda comme destructeur ye nda comme accusateur donc tout ça contre mutu mon côté mais c'est la Bible elle-même nous ali ko loba makamoni Bible na tu peux sa verset awa et bien il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile c'est simple comment un interprète doit parler avant que yo ça. Non, elle ne peut pas parler. Nous sommes prédicateurs. C'est moi qui prêche. C'est moi qui prêche et mon interprète va m'interpréter. C'est juste elle ne peut pas avancer un prédicateur. Ça devient déjà compliqué. Papa, derrière la prophétie, le miracle. La manifestation des miracles n'est pas le signe que tu es avec Dieu. Au cours ça n'a pas miracle aux autres ça mais aux anzambete. Mais c'est la Bible ça yoté Bible de lobby ango eza yoté. Bino ba aveugle ba oyo bozo ko Bible même lobby avant que otanga na Matthieu 15-14 yoga. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Dans le bien l'autre papa koba na papa voilà na deuxième sujet na biso je crois ndé yango wana pona conclure na makambo to tikoloba o bana nzambe bazala éveillé bana nzambe ba longola sentiment makambo nzambe za vie ya mutu c'est dans le présent et même dans l'avenir na vie soko sali choix ya nzambe ya mabe yeba ki éternité na yo okopasi yango na affaire alors na makambo nzambe sentiment te na makambo nzambe za te parce que azabwe parce que na mona ki tu dois te rassurer que ta vie est sauvée ton âme est sauvée. Il faut en garantie wana, il faut en assurance wana. Et il y a des choses qui attestent que voilà, on a nzela ya malam peut-être na émission mususu to koya ko lobela makambo to kota vraiment en détail to yeba ba signe o la kiwa zali vrai serviteur, faux serviteur, vraie église, faux église. Prochainement l'homme de Dieu donc ceux qui ne connaissent pas zo dans la fulgence donc aux alliés jeunes frères papa zonga nzela abeso ko bunga ki déjà nzela à venir aux en venir moulayi yeba ke ba o ba bana ba makambo liboso no ba suka karaboye on général nabo kota na ba kombo ba prophète o ba bima awa ba sakola na ndenge na génération ba dernier ka deni les siemo mutatika la ebele ba kufa suka na bango ezala ndenge nini suka na bango ezala ndenge yoku na disako te mana bango te soki ke obungi nzela zongela nzela nzambe avant que comme il est trop tard. Oh, ils allaient avertissement en colo mon jeune frère. L'homme de Dieu, tu continues na deuxième sujet. Ce message nous met biso sous le lot. Ok, gloire au Seigneur. Message na memeli biso, ils allaient message na ba pesanga parce que tu lobela makamba serviteur. Chaque serviteur a un message clé on zamba pesa. C'est par là qu'on doit reconnaître un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, un homme que Dieu a établi. Moi, je ne fais que véhiculer le message de la conscience. Vous voyez, la conscience. La conscience, pourquoi la conscience?
Pourquoi la conscience? Parce que la conscience, moi j'appelle la conscience étant la maîtresse personnelle de l'homme. Acte nyonso to salaka. Ce qui mutu, tu es face à la conscience. Conscience, on a besoin, on a besoin de mobile na yote. On a besoin de na moi si na yote. On a besoin de président de la République était, un militaire était, un chef était. Mais celui qui a la conscience, ou soit une personne consciente, a yebi ko différencier eloko. Ou ezali mabe, ou ezali malamu. Ceux qui na sali boye, tam ceux ko sepelisa ngai, mais ndeko nanga kuna eko sepelisa ete. La conscience ezali wana ezako indiquer mutu, voix nini ya ko suivre. Eloko nini ya ko sala, pe eloko nini ya sala. Lelo monde otozo mona oyo ezoki na ko beba. Pourquoi? Parce que ebele ya bato baza ba intelligent, baza na ba mbongo, baza na ba ministère, baza na ba mabala, baza na ba relation, mais par manque ya conscience lelo vi na bango eza détruit, ba mboka eza ko évoluer te, ba makambo ebele zoki na ko beba parce que par manque de conscience. Et il y a des choses qui amènent la conscience dans la vie d'une personne. Na loba toujours na bato na vie na yo, à chaque fois tu te réveilles et sengeli yo se poser trois questions. Nauti wapi, naza wapi, pe nazo kinde wapi. Nauti wapi, cela veut dire depuis na bota mati lelo, na banda ko tanga, na mandiko saila nzambe, na bala. Eloko nini na sala kaya malamu, pe eloko nini na sala kaya mabe. Lelo, eloko nini na sala ya malamu, eloko nini na sala pe ya mabe. Lobi, eloko nini na zolinga na sala ya malamu, na ya mabe. Parce que otoza lelo solo baotanga alvine ezali fruit ya musala o salaka lobby de pesio combo et pesio valeur et pesio considération na miso bato soko sala ki mabe mbele bato balandaka voix céleste était. Vous voyez, eza fruit ya conscience. Donc ezana bato ebele lelo azo fanda du jour au jour dans le mariage, dans le ministère, dans le travail, azo kende. Moi je pense na vie ya mutu c'est ko komaka air moko boye osali autocritique. Jésus l'a fait. A bengi ba disciple à l'obina bango, là où vous promenez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Peut-être que naza pasteur, naza prophète, naza ceci, mais qu'est-ce que les gens disent de toi? Alors, la conscience est que vous allez interpeller à travers trois questions. Anomituna, nauti wapi, naza wapi, pe nazo kende wapi. Soki lelo naza te, nini batu bako retenir na vie nanga, na passage nangai. Na mboka, na passage nangai na église, na passage nangai na émission, na passage nangai na domaine moko boye. Esika moko to mutu moko nakutana naye après ko kabana naye eloko ni mutu ako retenir ya malamu na vie nanga. Et certainement il y a aussi des choses ya mabe auto salaka. Mais une personne consciente aza mutu azali koyeba ko analyser eloko mabe, ko tika mabe, ko kunda mabe, ko renforcer makambo malamu po lobi naye et corriger passer naye. En tout cas, l'obine est corrigé par Sénaï. Par rapport à ma conscience, papa du solo zobeta, tolona on a dit au côté na makambeta limboka. Conscience et zo jouer rôle. Vous savez, na yoka batu balobaka eloko moko na ngina lobelo moko leona na lobango te peut-être batu balobaka na Congo, Congo ezamboka moko riche, ezana ba richesse. Moi je pense que toi on a problème à Congo, Congo est riche. Comment ça? Véritable richesse, ezali ba or te, ezali ba diamant te, ezali ba tout ce que nous voyons. Non non non. Véritable richesse ali conscience papa. Parce que tous on a bamboka leo na Afrique awa boy. Bamboka neti ba Ethiopie wana. Eza mboka moko ezalaki ya pasi kolela nzala tango nyonso. Mais bazui kaka conscience ba tiango na kati ya mboka na bango. Na façon na bango ya ko gérer, ya ko diriger, ya ko sala makambo. Lelo eza na compagnie moko te na Afrique ko comparer na Ethiopie. Vous voyez la conscience. Eza na mboka mike nga na zwa grâce à kotambola ba mboka mingi ya Afrique awa et même ailleurs. Tout le monde va payer le Rwanda wana nazana ba photo awa boy ya okomona mboka lokola Rwanda ezana eloko moko te mon frère ngai na kindeki na Goma ba eko benga biso na conférence moko boy ya ba serviteur de Dieu et j'étais parmi les orateurs ba bengi ngai ngana zo banga na bina okina Rwanda na sa mboka na Rwanda to yoka na kala bango boy na boy mais le un serviteur rwandais m'a dit abi yoka ni mboka na bino na sécurité chez nous sécurité ezali yaka nazwa mutuka depuis Gisenyi ti Kigali nazo tambola na kati na nzela ndeko na ngai ba mwinda courant et bandi Gisenyi ti Kigali. Vous voyez, ce que tanga mboka wana bazana eloko nini par rapport à mboka na biso, mais ils ont la conscience. Vous voyez, ils ont la conscience. Mboka lokola Nairobi
nga na commis plus de 4 fois na Nairobi na aéroport wana ya Uhuru Kenyatta. Une fois na bano kende Afrique du Sud pona kende na Danemark na invitation ko na zalaki nango na commis na aéroport. Tozu avion to mati, il y avait un problème mutu moko akwa ki na kati na avion to zongi na Nairobi wana mundele moko akwa asaki crise na kati avion to zongi to fandi bato baozelanga na Afrique du Sud awa na Kinshasa bayebi ke na bimaki il faut na koma baozelanga parce que vol to koma na 0 heure. Mais na kati aéroport wana ya Uhuru Kenyatta na bandi ko baluka na kozwa numéro apo na benga na zwa carte na somba na benga bato pour na roaming te. Directement j'ai vu un militaire alors bi ozana droit ndengo zali wana ya ine ya communication internet. Nairobi ezana richesse ni koleka biso la conscience. Donc na mboka na biso eloko ezozanga biso ezali conscience. Nous avons des gens qui se disent politiciens. Nous avons des gens au bazolo bake bazali ba konzi, bazali ba kambi, bazali ba pasteur, bazali ba professeur, ba militaire, ba nani. Mais ce qui nous manque dans le pays, c'est la conscience. Mon frère, si je suis conscient, na kondima passe na yote. Oyebi ndeko na ngai zana makamozolo kana kati na mboka na biso. Soko tal même vie ya banyama. Ezana banyama bazana vie malamu koleka certains Congolais. Ah bon? Nyama na kati ya zamba. Parce que nyama na kati na zamba na ba forêt équatoriale ko kende kuna biso kende na ba mboka ngana za villageois. Ozomona na botami na ba intérieur. O kuta na mboka makako alia ka bien, amelaka mai ya bien, alala ka place ya bien, alaka mbuma na eza fraîche eza bien. Ozomona eza frais, azo lia ya bien. Mais congolais mai azome. Mai ya ndenge nini? Biloko azo lia biloko ya ndenge nini? Courant ngai sika na fandi wana ça fait une semaine le long on attaque courant na miso ngate. Vous voyez nini conscience. Moi je pense la véritable richesse ezali na no diplômé, ezali na no diamante parce que okoza na nyonso wana mais si tu es inconscient okosa na ngo eloko moko te. Conscience on ozolo bela na ba konzito na banani. Nazolo bela na peuple congolais nyonso en général et même y compris en Afrique. Parce que vous voyez en Afrique ici, il y a un système politique na bango. Le lenge ba dirige ka bamboka ba konzi biso ya Afrique. Et système wana eza koni, ezali ke naza mokonzi pona nga. Pona libota na ngai. Mboka na ngai te. Donc intérêt nano ya libumu na ngai, nazala bien, nalia bien, nala bien, mais mboka, il y a pas de gens où bazali na souci vraiment qui à s'engager, à se sacrifier. Nous avons vu des gens comme Lumumba bandimi liwa pour mboka kende liboso. Vous voyez, batokola bakimbang bandima ko se sacrifier anyo kwa ma amona pasi po mboka ekende liboso. Mais lelo bato bazolinga ko sacrifier mboka bango bazala bien. Comment ça? Oui, mais façon ya ko gérer mboka, façon ya ko se comporter, façon ya ko gérer richesse ya mboka. Dans la mboka biso ndenge za lelo imi le congolais ça na valeur lelo te partout que na mboka passeport congolais komi boy à congolais nous avons connu beaucoup de choses na ba frontière. Parce que pendant yo conscience sengele sana ndenge ba bokechu bazo sala baza conscient na o bazo sala ou comment et pendant ba conscience zo sala ko telemela makamu o ekeza na kata mboka ko telemela ba conscience que zo sala pas na bango. Bon problème o zolo ba prendre ko na biso bokechu to ba bande ko diaspora en général to ko lo ba boye au moni frère Alvin batu tango ba msusu ba telemela ka banani ba bande ko na biso diaspora ko finga ko lo bango baza ko ignorer makambo ebele ngana okia ta mukolo moko te ko telemela bango parce que batu wana bazolo ba makambo ba yebi eloko bazolo ba na ocholo ba na yo abo congolais azo vivre ezana ba congolais msusu tozo vivre tozana vie même nyama ya zamba leki biso na vie. Vous voyez batu wana bafani na bamboka msusu bamwe ndenge batu ba vivraka ndenge bazwaka mboka bazwaka peuple na valeur na mboka na bango bazomona ndenge batu bazovira mboka wana batalisi ko mboka na bango bayebi ndenge bazobeta tango no sokolo bake no mboka boye richesse ezali eza boye mais réalité ya vie batu bazomene na ba richesse wana eza correspond. Vous voyez maintenant batu lokola ba wana babokechu moi je pense que eza souci, eza passe na kati na motema. Oezo sala bango. Voyez tout ce qui se passe dans le pays avec le richesse, avec le moyen que Dieu nous a donné. Na nyos tozali mais toza incapable à s'en sortir na ba problème que na kati na mboka. Et là elo moko ezo kamisanga na mboka na biso. Okomona mutsuka zali kati na opposition, azo finga, azo loba. On dirait que ceux qui a kotika na pouvoir makamono se changer bala moko. Vous voyez? Et c'est comme si na mon lokola ba kosa kabiso.
Parce que quand quelqu'un bato so baza léon na pouvoir baza qui na opposition bato bakoma qui na pouvoir na tango Kabila baza qui na opposition na tango Mobutu au mona ka baza qui na opposition bakomi na pouvoir maintenant mboka ezo bénéficier na eloko nini ya motuya changement nini vraiment ozali palpable visible oh to ba fala bi depuis muto ya coach to moni makambo échanger na système sanitaire éducatif na système ya donc makambo ebele ozomona kaka on dirait oyo asa lokola oyo asa lokola oyo lokola oyo donc en réalité vraiment eza pasi ozomona donc bandeko na biso oyo ba diaspora oyo biki ba diaspora bazo sunga bato ebele na kati na mboka awa ce frère là travaille beaucoup eza na ba charge ebele baza na ngo na ba famille na bato bazo tangisa bato ba so ba soya bato même nous les serviteurs to ça témoin makambo ebele o bato diaspora bazo sala peut-être au gouvernement so sala biso te me bango bazo sala ngo na kati na mboka. Vous voyez, donc ce sont des gens où ils sont respectés. Et l'autre peut-être aux alamabé, particulièrement pour les konabiso, car on est autant comme on a évoqué tu awa, et l'autre on a zolingate et pas naïza bas système on a ba inji. Vous savez, on a kofinga kaba konzi, kofinga kaboy. Tu vois, okiko réclamer droit nayo, eza droit nayo, eza raison nayo, mais au se permettre de comme on a kofinga bato. On est comme éducation, ma besoin ça. On ne peut pas réclamer son droit en insultant les gens, parce que eza droit nayo. Oza na droit ya ko réclamer ba pesa yo droit parce que ye azali tolo banane azali un homme public aza koni ba tebele balanda kai metango azo finga azo pesa éducation moko oyo oyebi lelo ba congolais bazali mal réputé na monde makamba ko finga dans la plateforme nyonso est-ce que ba congolais bazali injire buzoba makambo ezangi tira donc inconscience moko bato bazo comprendre est-ce que bazali. Donc et l'autre nazo mona mamé et pas na ndeko na biso boki zali ba injire on a ko finga ka batu ça ne sert à rien mais combat na bango eza noble combat na bango eza juste même bato bazali loko kamba biso na mboka bazala ki na bango ensemble kuna baba ki kolobo baza koloba lelo vous voyez et parmi ces combattants il y a des gens intelligents il y a des gens sages il y a des gens que j'encourage ba combat na bango pour dire que on no so bazo loba oui bien loko so bombo na biso za nini mon frère Alvin. Na mboka na biso na ba parti politique na biso tozali na ba fanatique et non peuple. Bali ba komisa mboka na biso au Congo lokola Vita, lokola Imana, lokola Renaissance ou bien Mazembe. O mboka ezali mboka ezali pona intérêt ba tunyos. O mona soki nga na za mutu Alvin. Ndi azali mokonzi ya parti politique nga ata Alvin azo sala mabe na beteleka maboko. Na komisa ekaka. O awa ezali ne intérêt ya mboka. Oza président parti nanga, ozali responsable na regroupement politique nangai, osali mabe etikali mabe parce qu'il s'agit ici intérêt ya nini ya mboka. D'ailleurs, ezana ba na livre moko nazo commencer une bonne collaboration. Ngai soki nazali président, nazali ministre, nazali mokonzi quelque part et collaborateur nangai, ozoya kana ba idée moko ya mabe ke nga esika na sali erreur, na yebiki na sali erreur o encourager nga na kokanga yo. Na kokanga yo na tio na prison. Et puis na benga de pembeni nanga un vrai leader asa mutu o tango asomona mutu asali mo erreur ayebi ke na sali erreur amoni mutu proche na ye encourager erreur il faut punir parce que ceux qui mutu tam soutenir toi boy peuple qu'on a so 80 millions de comment neto zali aboy ba peuple nyonso bazana possibilité okuta na président te okuta na ba premier ministre te na ba DGT. Vous voyez, mais ba conseiller, ba proche na bango, ba ministre bazana bango, bango ne bazana possibilité ya ko poussa na ko solo là. Alors, eza lokola bazo mema ko plaider passe ya peuple et pas mokonzi. Mais ceux qui yo ali censé ya ko conseiller mokonzi na ba conseiller moko ya bien, ozo flatter ye. Nini mokonzi ya ko ba ke mabe o sala ezali mabe. Ah oye baté. Ozo mona, oye di ça na bazana parlement lelo ba député, même ba ministre à cause ya erreur ya bato FCC. Oui bien go. Et ça ba to ebele lelo ba tondi na parlement pour bazo sala eloko moko te parce que na FCC zaki na bato basala ki makambo mabe lokola ye aza na localité ayebi koloba azuka ka erreur wana abandi koleka na télévision azo loba bato batieka ba pesi ba considération ye wana ba ponir akomi député akomi ministre or aza peut-être incompétent incapable ko sala eloko. Mais papa, on comprend yango. Otiki na makambo ya ki pasteur, côté na makambo politique ou comment? Non, na tiki makambo ki pasteur te. Avant que la pasteur, naza d'abord congolais. Zomona, naza congolais né grandi. Papa Alvin, ce n'est pas facile. Mon émission doit grâce à Kobima na mboka.
okei libanda mais ozongi na Congo toza ebele te ezana bato ebele bazolinga abimata awa akenda ata Congo Brazzaville awa akenda ata Angola akenda ata Afrique du Sud awa bazo occasion wana te. Ça prouve que tolingi mboka na biso na pasi nani tondimi kozala awa ezana bato bafandi na Congo bazana possibilité ya kobima te. Mais tant que nous avons opportunité wana bakobenga bakoinviter oke na mboka oyo kofanda kimia ozomona. Mais tant que tozongaka elakisi ke tolingi mboka na biso. Alors ce qui se passe dans le pays, ce qui ça la passe ezali ça les mabienté eza passe ya biso bato fandi na kati ya mboka toponi. To na mboka mi balete to na mboka moko. Merci l'homme de Dieu. To comme na so ya émission na biso. Marlobani ni susu oko bakisa ya suka concernant bino ba o ke bo wuti libanda bozongi na mboka na biso Congo to moni pe loi ya Noël Chanezo déranger bino makasi elo ni ko bakisa pour to si c'est émission na biso. Bon ngai na uti libanda te nazalaka na Congo na kende libanda na zongi. OK, vas-y. Nazalika na Congo. Alors pona makambo ya o lobby makambo ya loi ya Noël Chanezo aliko déranger bato. Moi je pense que Noël Chanezo eloko azali kosala wana eza malamu te. Wana eza analyse nanga personnelle. Pourquoi? D'abord Noël Chanezo aza congolais, aza na droit ya ko formuler, ya ko créer loi na ya kosala nyonso parce que c'est son droit. Aza congolais. Mais c'est koyeba na contexte toza nango na tango ne kosala makambo na. Je pense que Noël Chanezo ne kona biso wana azalaki candidat président de la République. Et tant azalaki candidat, pourquoi pas ayaki na loi wana na tango wana? Avant postuler faki aya nango. Mais pourquoi ayaki nango te na tango wana maintenant awa kaka nde aye nango? Moi je crois na tango wana il y avait même un frère Nabiso Adam Bombole apostolaki na bango elongo. Pourquoi ayaki nango te? Et de deux, au monde de l'Oka lobaki Congo et l'Oka et Congo ils allaient fanatisme. Ou les tous en a ba politiciens, les tous en a ba peuple, to ba combattant, mais tous en a ba fanatique. Ceux qui mutazo luka ayebana na place moko boye to azwa occasion opportunité moko place moko boye akoya na eloko moko asa de sorte que asepelisa mutu oyo azana facilité à kotia place moko boye parce que ceux qui te l'ont dit bien que Noël Chanezo na loi na yazoya nango wana le vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba, n'est-ce pas? Parce que toujours mon abattu Moïse Katumba za ko se lever ko lobaki non loi na ezali pona bango bona boye. OK. Je crois papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba a travaillé avec Moïse Katumbi. Abenda ki pembeni nae afanda ki nae. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi ayebaki te ke Katumbi azali nani? Papa na azali mama azali nani? Tokolobake papa Etienne Tshisekedi azali muto ayebi mboka te koleka obie Chani ayebi mboka politique ya mboka koleka papa na Tshisekedi. Ce qui est andimaki bazalaki ne ba travailler ensemble c'est parce que ayebaki ke azana droit azali mwana mboka kana za pour yete on nazali pe mutu ensemble te mais promet zali ke il faut koyeba ke na tango tozali nango tozoluka kimia ekota na kati na mboka bana mboka bazana na bomoko bazana na boyokani pour être et permettre mokonzi ya mboka na ba bazali ko diriger mboka na biso ekende liboso mais ba loi to ba proposition mususu yokoya pona ko ma trouble kati na biso ko ma trouble na kati na mboka ezali malamu te na tango oyo parce que tozana besoin ya reconstruction ya mboka etonga mboka se développer. Alors tout congolais azali libre ya ko sala oyo singeli ya sala pona avancement ya mboka na ye. Alors babilo kwa na ya mike oyo congolité o soki nini donc surtout na moment où tozali nango je pense que ezali important. Je crois ba parti politique nyonso tozala conscient ba pasteur nyonso tozala conscient to meka un peu ko analyser ba vie na biso ba marche na biso ba comportement na biso ba misala na biso parce que ce que nous faisons aujourd'hui yebake e kozala jugement na biso pona lobby ceux qui osali makamo malamu lelo yebake lobby ba kobetelo maboko et vous avez héritage pour na banana yo, vous avez héritage pour na parti politique na yo. Mais ce qu'on sali makambo mabe lelo, yebake o créer haine, ko permettre te aux ali pasteur, aux ali mokonzi mboka, aux ali ministre, aux ali DG, et sika aux ali ko lingate o sala makambo oyo et ko permettre ba faible, ba mata. Parce que na ko critiquer yo na koloba mabe na yo o sa de sorte ba tumusu bazali incapable ba mona na ba yeba na ba pesa bango ba responsabilité oro bazali incapable ya kosala eloko moko. Alors essengel to éviter eloko wana kati na mboka na biso tozo prêcher conscience. Mutna muto azala conscient, mutna muto a étudier ba acte na ba comportement na parce que inconscience et tia biso na retard na mboka na makambo ebele. Inconscience ezobota biso esprit à répétition kozongela makambo moko bozongeli
et puis conseil moko na koloba na bato mboka ba dirija kango to ba vivre kana mboka te na ba sentiment esengeli biso nyonso tozala na souci moko Congo ezala bien Congo ebonga biso peuple to respecter bakonzi baza na souci ya biso peuple baza na mort na biso na peuple et ensemble biso bakonzi la uni là où il y a la vérité to soutenir vérité esika moko sali makambo malamu to betelie maboko esika sali makambo mabe on doit critiquer mabe etikali kaka mabe je pense que ekosunga biso pour mboka na biso ekende liboso afin que mutu nyonso a se retrouver esika azali pour le kumu ya Congo ekende musika. Je crois dans tout ça eloko arme munene ko aider biso c'est la conscience. Soyons conscients. Les politiciens basent la conscience, nous le pasteur conscient, peuple conscient et mutu nyonso na place o ba pesi pouvoir moko responsabilité moko à la conscience. Je pense que cette conscience est ko aider biso afin que mboka na biso ekende liboso. Je pense que ezalaki on a nga koloba yango wana nzamba pambola mboka na biso apambola bakonzi ya mboka apambola armée na biso apambola bino bazana dans la diaspora peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasi nani tondimi kozala awa ezana bato bafani na kompo bazana possibilité ya kobimate mais tam susu na mo opportunité wana bakobenga bakoinviter okena mboka oyo kofanda kimia ozomona. Mais tant que tozongara et la qui c'est que tolingi mboka na biso. Alors ce qui se passe dans le pays, ce qui ça la passe, les alliés ça les mabienté, et ça passe ya biso ba to fani na katia mboka to poni. To na mboka mi balete, to na mboka moko. Merci l'homme de Dieu. To comme na so ya émission na biso. Marolobani ni susu oko bakisa ya suka concernant bino ba o ke bo wuti libanda bozongi na mboka na biso Congo to moni pe loi ya Noël Chanezo déranger bino makasi et là on ko bakisa pour aussi c'est émission na biso. Bon ngai na uti libanda te nazalaka na Congo na kende libanda na zongi. OK, vas-y. Nazalika na Congo. Alors pona makambo ya oyo lobi makambo ya loi ya Noël Chani zaliko déranger bato. Moi je pense que Noël Chani eloko azali ko sala wana eza malamu te. Wana eza analyse nanga personnelle. OK. Pourquoi? D'abord Noël Chani aza congolais, aza na droit ya ko formuler, ya ko créer loi na ya ko sala nyonso parce que c'est son droit. Aza congolais. Mais c'est koyeba na contexte toza nango na tango ne ko sala makambo na. Je pense que Noël Chani ne konabiso wana azalaki candidat président de la République. Et tant azalaki candidat, pourquoi pas ayaki na loi wana na tango wana? Avant postuler faki aya nango. Mais pourquoi ayaki nango te na tango wana maintenant awa kaka nde aye nango? Moi je crois na tango wana il y avait même un frère nabiso Adam Bombole a postulaki na bango elongo. Pourquoi ayaki nango te? Et de deux, au monde de l'eau baki Congo et le Congo ils allaient fanatisme. Ou les tous en a politiciens, les tous en a peuple, tous ba combattants, mais tous en a fanatique. Ceux qui m'ont luka ayebana na place moko boye to azwa occasion opportunité moko place moko boye akoya na eloko moko asa de sorte que asepelisa mutu oyo azana facilité à kotia place moko boye. Parce que ceux qui te l'ont dit bien que Noël Chani na loi na yazo ya nango wana. Le vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba. N'est-ce pas? Parce que toujours mon abattu Moïse Katumba zako se lever kolobaki non loi les ali pona bango bona boy. OK. Bozomona, je crois papa nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba a travaillé avec Moïse Katumbi. Abenda ki pembeni nae afanda ki nae. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi ayebaki te ke Katumbi azali nani? Papa na azali mama azali nani? Tokolobake papa Etienne Tshisekedi azali muto ayebi mboka te koleka obie Chani ayebi mboka politique ya mboka koleka papa na Tshisekedi ce qui est andimaki bazala ki ne ba travailler ensemble c'est parce que ayebaki ke azana droit azali mwana mboka kana za pour yete on azali pe mutu ensemble te mais promet azali ke il faut koyeba ke na tango tozali nango tozoluka kimia ekota na kati na mboka bana mboka bazala na bomoko bazala na boyokani pour être et permettre mokonzi ya mboka na ba bazali ko diriger mboka na biso ekende liboso mais ba loi to ba proposition mususu yokoya pona ko ma trouble kati na biso ko ma trouble na kati na mboka ezali malamu te na tango oyo parce que tozana besoin ya reconstruction ya mboka etonga mboka se développer. Alors tout congolais azali libre ya ko sala oyo singeli ya sala pona avancement ya mboka na ye. Alors babilo kwa na ya mike oyo congolité oyo soki nini donc surtout na moment où tozali nango je pense que ezali important. Je crois ba parti politique nyonso tozala conscient ba pasteur nyonso tozala conscient to meka mpe ko analyser ba vie na biso
ba marche na biso, ba comportement na biso, ba misala na biso, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, yebake et la jugement na biso pona lobby. Ce qui osali makamo malamu lelo, yebake lobby ba kobetelo maboko. Et vous avez héritage pour na banana yo, vous avez héritage pour na parti politique na yo. Mais ce qu'on sali makambo mabe lelo, yebake o créer haine. Qu'on permette aux ali pasteurs, aux ali mokonzi mboka, aux ali ministres, aux ali 2G, et si ka aux ali, qu'on lingate au sala makambo oyo et qu'on permette ba faible, ba mata. Parce que na ko critiquer yo, na ko loba mabe na yo, au sa de sorte ba tumusu bazali incapable, ba mona na ba yeba na ba pesa bango ba responsabilité, oro bazali incapable ko sala eloko moko. Alors, essayez de éviter eloko na kat na mboka na biso, tozo prêcher conscience. Moutna muto a la conscience, moutna muto a étudié ba acte na ba comportement na parce que inconscience et tiabiso na retard na mboka na makambo ebele. Inconscience ezobota biso esprit à répétition ko zongela makambo moko bozongeli et puis conseil moko na koloba na batu mboka ba dirija kango to ba vivre kana mboka te na ba sentiment et sengeli biso no toza na souci moko. Congo ezala bien, Congo ebonga. Biso peuple to respecter bakonzi baza na souci ya biso peuple baza na mort na biso na peuple et ensemble biso bakonzi la uni là où il y a la vérité de soutenir vérité. Est-ce que moko sali makamba malamu to beteli maboko est-ce que sali makambo mabe on doit critiquer mabe et tikali kaka mabe. Je pense que ekosunga biso pour mboka na biso ekende liboso afin que mutu nyonso a se retrouver est-ce que azali pour le kumu ya Congo ekende musika. Je crois dans tout ça et loko arme mounene ko debiso c'est la conscience. Soyons conscients. Les politiciens basent la conscience, nous le pasteur conscient, peuple conscient et mutu nyos na place au bapesier pouvoir moko responsabilité moko à la conscience. Je pense que cette conscience est ko debiso afin que mboka na biso et que de liboso. Je pense que ezalaki on a nga koloba yango wana zamba pambola mboka na biso apambola bakonzi ya mboka apambola armée na biso apambola bino bazana dans la diaspora peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.